Abonnez-vous. Congo Esengo TV. Bisapi Oyo. Est-ce que tout le monde n'est pas s'abonner? Oui, on s'abonner. Pour sentir Congo Esengo TV. Sans s'abonner, tu vas tout cambaler. Voilà, Mbote na balanino sur la Congo Esengo Télévision, bozo la nabiso de partout dans le monde. Mbote mingi na bandeko baza na France, boza na Londres, en Angleterre, mingi na États-Unis. Topesi Mbote belé, balanga nzembo pe o ba komela ki biso bwanda ko luka kumuma na chanto tamboli titi pona ko zoyer Esengo mingi parce que lelo tozana na plateau na biso ya Congo Esengo Télévision. To retourna mituna pe bien kozala ye, mana chante n'est plus à présenter parce que boyebi quand même carrière naie na musique na biso ya Congo. Alors to resolane ba mituna belé, mituna o pe bino boutique ne la ki biso o pe to komisango na alanga nzembo kumu mana chante. Mana chante, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère. Bonne santé. Ça va. Musique ndenge na corona ba période de surtout vous en sortez comment? Ouais, Moussa les a kufa. Musique ezali quand on ndenge toto soana ndeko yanika. C'est-à-dire j'ai zali mais Moussa les a kufa parce que moi ko ça exercice Moussa les a te. Ba concert mingi ezali ba doutaka Moussa au moins 16h 17h à golo babo na ko taper concert. Mais mu da ko ta concert ko si à 19h heure de ma musique ne ba ndande ya sengo yango. Mais bon, le coup les a monde entier. D'ailleurs, biso kuna Congo en 21 ne toko ta banda. Mais dans Bruxelles kuna bazoko ta 18h. Et ba kangi ba activité presque pour tout nyos. Donc biso za la chance belé coûte ndenge toujours vivre et puis nzamba zo ça c'est so awa. Mbonge na mo peneza pe ndenge za na libanda te. Mais sinon, vous savez déjà kokufa l'état ou mo konzamboka ngonga ya boye akoye ba département ni na ko salsa. Ba département le ko ya biso eza pe me belé. Na lubika pona biso mo mission te mais ba département où eza na moi problème mo kokoso. A ko tala pe na musika et dépôt. Ma classe à bana, l'activité na biso, ma musicien bazana kata ba groupe na biso. Moi pas vivre exact. Voilà mbela na leli na nzela et mutuna na otuna genga, soki ba konti ba ko tala. Voilà. J'ai nazolo ba pour intérêt général pour la mission sur na kata mbuka voilà. Mais tout le monde a pas to kota na ma carrière na yo, tout le monde a été premier ministre Yamba qui balanga nzembu ba culturel bozala ki kuna ayoka kibino souci na bino za gini ntomo konza Yamba kibino boyi bisakini. Non, premier ministre a bien biso pour poser biso un problème bon là bazango, biso plutôt le baba problème oyo bango biso zango. Et tant que na kuna et na pe sa président no balongo mbote parce que yem tagi le gola moi le la tête il y a délégation à besoin. Alors tant que comme kuna to le bagi ba problème oyo biso to le bagi na go le ba na télévision te. To le bagi ba problème na biso mais to le lagi mingi na respect ba dette na biso oyo za na mboka. Ko ba dette na biso oyo za na mboka a Congo so ba perception lelo. Na bandi ba tebele ba ko ba mission à 5 heures déjà. Pour ils ont tellement mingi donc RTN 16 ans on a besoin plus de téléphone au monde ba réseau ba téléphone ba brasserie bon ce qu'on le donne banganda chaque avenue donc ce qui l'état a perception charge à quoi assister biso donc il dépend très loin parce que droit d'auteur et si ka oyo ba musicien bazanga soit bien inspiration paysan. Alors mais bosinga quand même te bacher la bino moi ministre moko ya culture ou ya rozala donc atuna gibiso na délégation alors na président no balongo atuna gibiso bo pesa biso pe idée mais biso maman to mona que orchestre c'est plus de 52 ans na kata Congo et ça ça igola ngalanga so nyo galonga gozo na e place na ministre nzaki mabete wana pona biso pourquoi kotala siko yo ndenge tozofana na Kinshasa kotala mutaza bena na problème te et ça président Nyokalongo. Azani a conflit. Non, on a évité yo za loka ngana tuna mutu na te mais yo za loka ngana so to tali boye bongo na ke via za na problème na mutu. Voilà. Alors donc proposition de la bino to la gouvernement et bima. C'est proposition qui fait je sorte mais biso de lobi na bango na litoyi. Ce qui beaucoup tient na président Nyokalongo vous avez parce que orchestre za igola ngana ça plus de 52 ans. Na été orchestre ni na Congo c'est plus de 50 ans na été. Mais il y a makambo sipona l'air ya kopesa ka pe ba chance na honorer pe ba artiste na ba place mboka o yango parce que to kotali de bonanga ba te belé ba kofi surtout nga bona biso ba meilleur presque on a so ba ke o ba fregata ka Kinshasa ba kofi o mingi bazana poto ba meilleur surtout ba guitariste mingi bazana bona poto or na poto kuna za pa na biso te
Alors ndeko nani comme moment de chante tout ce qui est beaucoup d'autres cabisso to bana bon te quand même moi penser pieux na à la grande moment né à celle pas histoire na cabisso vraiment question me repose un peu via dagi via mon bien biso na gwenge azaki na soutien na makasi na biso na wenge preuve moi même président na biso ex président na biso JB Piana a memagi na voyage donc via dagi via na biso et puis voilà quoi. Voilà. Alors mon limonne Evanda na kimia. Mana so ba yebi ba peut éviter peut-être ba ozo opportunité ba ba lelo. Moi historique carrière na yo ti to comme na wenge. Moi les solo que ça la fait bien parce que ma génération fallait le ba comprendre qui est vraiment. Oui mais ngai na sali musala musique on a côté yango. D'abord na ba école na zaki chance za muke ba bidel ndiko ba bidel ba commandant. Voilà, et puis na yemba na sa animation na ba animation à chaque matin tout ça ba animation à l'époque tout ça ba animation et puis tout d'un coup bon na yeko bandeko moko kurutu moko ya lanjili kuna na quartier 3 na Mobi ayi kozwanga comme na yali dans c'est notre enfant azunga akotinga na chorale na bango na katanda kanza ba ministère de la voix ou na dewe tant aussi c'est qu'on a tant on a na continue à de oui bon na comme bien école de oui école de oui et puis c'est quoi na vous allez faire ça tout ça l'orchestre na camarade mo ba ming bazana ba pote bele ba tika na mondule ba damo kela ke ba za des arts ba man mamona tout ça ba soliste msu to na bango lokola ba obe makusa to na ba guitariste na so Freddy Lusimba qui fa tika biso tout ça mo ba de bele tout ça yoka choc après yoka choc to na obeta siko ba lever qui donne so mingi na njili na Simba Fils à l'époque. Kuna ba orchestre nyonso Kinshasa Empire Bakuba, viva la musique azaiko la malanga. Ti wenge yo beta kuna ekutinga sur orchestre na biso wana. To beta arriver ido. To beta arriver ido ba kutinga. Alors Didier Masela na ndeko moko pole cha na filo nyemba na joka ga bengele. Ba négocier nga ba bien en tout cas to sepel na yo. Et puis bon à l'époque bon ba sepel na nga à l'époque déjà nazo kende ba répétition pas ya grand-père Bozi na anti-choc. Pour venir dans la Nigeria comme la Walingonda qui sont les représentants oui nous a laissé et puis bon sentiment comme ko tabaka mangoti na négligé moi wingi comment on a répétition anti-choc Didier Masela yego mona nga kuna bimbe yo buka na ba orchestre ba vie il y a pas na biso na jeune va petit na biso très bien man bon on est de bandagi na 89 et puis bon pam 89 pour faire un orchestre bon on va go ça la qui ne bouger bazongi Kinshasa ba ki on ni ba JB Piana Wiranson na kati ba on mutu baluka kinga yamba ko yamba ki bien ba on baluka kinga avec Naya na oyemba bien Naya ba très bien à l'époque na kutaki Marie Paul chef de discipline Marie Paul azaki déjà ouais chef de discipline chef de discipline là Marie Paul quand là ba roi pelete on va monter ya fouté là courant déjà maintenant les gars bien yem ta yambinga kuna OK yem ta yambinga parce que yesikoyo ngara kuti azane play na kenda ngane siko na njili pokote na biso ntambo langa yeba mbanga yem ta naksinga pauvre iko tanzambi yem ta naksinga via André Kimbuta Marie Paul vient na wenge mutami mba André Kimbuta na wenge Marie Paul mutami mba iko tanzambi na wenge Marie Paul mutami biso na les châteaux eza na ville pa ba changer ba Marie Paul dans les derniers moments ma relation na Marie Paul a qui moi plate tournante mon agata wenge moi mystique alors avec grand frère mon bien il y a et puis bon si bon bah ok ça qui ne bouger biso na l'empera to tigali na l'empera to tigali na kin et puis tant ba yesko to ça kala ibungi tant c'est que nous tomba biso au participer à la tournée à voyage premier voyage au salaki réaction des agindé en tout cas ngara mona gengo le côté parce que déjà au moins savoir faire dans déjà savoir faire moko ya beaucoup ko négliger et on a sous négliger qu'est-ce que c'est qui vie que ça rôle quand il menait papa mbasa ba na groupe yango donc nazaki donc yaki ko négliger et puis groupe na comment les enfants chéris na ba bien ba nga mingi donc pour nga elaki normal alors boké poto bozongi kala ibungi bimi succès comment tu as géré cette époque là? Oui, succès il y a moment et puis succès il y a carrière à liboso ko uta ba poto et puis comme nazo ki sort moko elonge pour la kinga nyoso et na ba continuer sur terre na kataki nanga ba on va continuer na bango basala ki après ba osala ba Pentagone ba osala ba
par IOA, et puis voilà, mais bon, voilà. Dans les communes à Poto, na commune à Poto Ndeni. La commune à Poto, Wengel Paris, Bamari pour le auto, ça a succès à Onakin, Bazong na Poto, na Mosimo Belotti. Belotti a Pembe. La métisse italienne. Bango basi ici. Tant que bango basi ici, Bazong na Poto. Tant que bango na Poto, bango va deuxième tour, mais orchestre est sauté. Si vous avez un bon, comme on peut tout très bien, question là, vous repose en paix. Alors, on appelle en français, très bien, si français, ça va démarche mandat à quel époque on a Wengel Paris. Français, on va passer à une démarche, on a volé là, honorable, à ça, quand même député, on va pas aller, à ça, une démarche, à Matsinga Miki. On a Wengel. To comme, na Wengel, c'est la longue cala, c'est le guide solo, la chose, c'est la longue cala. Ah, ouais, mais comment déjà, on a quel époque on a longue. C'est bon. Si vous avez bon français, on a porté pas comme si on a mais Wengel Paris n'a pas bazarate, à ta prière répétée aux arrêtés. Comme Baïgi dans la cercle moi, on va bisou dans El Paris, de va s'en attendre tout le temps à concert. On a les on a bisou et comme CD, tout ça CD, tout le kin. Et on s'est engomé parce qu'on a autre qui va élément à Kata Wengel et qu'on ça va bien. Le organique péto, on a dit ça ça va tenir lié au bien va perdre pièces. Ko wana kuta banani na kati orchestre tant yo rejoindre on a tant on a comme kuna en tout cas bango tout bagi complet. Bagi complet mais c'est seulement bateau balinga ouais qui chasse ba qui na bateau ba boya. Pourtant bagi complet mais biso qui chasse to eka depuis tu na bali pour langa. Après il y a eu Hollande biso après Gilles était Hollande parce que l'orchestre va Gilles était. Ba Gilles était ba banda kuna na ba Wengel Paris kuna ba nzembo ba monte metoni na mauta yo kende. Ba Gilles était. Voilà. Il y a un plaisir d'avoir un mercenaire pour ma case dans Maripol parce que tu as un combat dans Wengel. On a succès fou. Banzem Wibimi, il y a ma case, c'est celle tout plaisir. Mais pourquoi Manda chante comme Manda chante à niveau bêta? Ming Masola Wengel, musique à 4x4 tout terrain, que Masola est Paris peut-être ça appelle gloire Mingi Kuna, que na Wengel tout terrain 4x4. Mais ma soeur, il y a un bête en dé. Ça dit que c'est. Il y a une modèle de ma soeur. Non, sont les soleils, ça, sur les ans à monter. Bisous, sur la Wengel, Wengel parlait de ça qui est histoire. Bisous, histoire, ça connu. Bah, Evréali, bah, Ibrahim Nassala, bah, Kanda Ngobila, bah, Wabel Orango, bah, Banzemologa, bah, Lelo, bah, Banzemologa, bah, Doudouniwa. On a pas préféré. Sur les soleils, la moto, on peut ma soeur. Derrière les colors que c'était, on peut ma soeur, pourquoi. Voilà, mais tous les mitulés de l'Éban de Guapo, tu vas tenir sur la vie, Manda chante, à Zoché la Marie-Paul Kounia, Marie-Paul la PC, Moutuka. Tu vois, il y a un peu de bah, mais tous les alliés, on a autour de Bango. On a eu Marie-Paul la bande qui démarche qui politicien depuis Kala. À ça, politicien, mon nez. À ça, soumission. Zéra, monsieur, il y a une question à François. Ok. Il y a un politicien, mon nez, il y a un bande qui m'a dit des pestes, comme. Papa, comme chouchou chéri a eu des pèses. Bisous, vous avez une magamorate. Bisous, vous avez une polarité. Mais il y a un jour, on a eu des pèses. Tant que vous avez poteau, il y a eu des pèses. Ma cabine d'Égypte n'a pas tout à reconnaître que vous avez eu des pèses. Un musicien a eu des poteaux, retard il y a 7 ans, on a peut-être. Voilà. On a pensé que les gens ont dit poteau il y a 7 ans, on a eu l'élection disque, on a eu l'élection de ma cabine. Parce que, regardez, vous savez d'abord que, Ngaïna Yaka Awana Potou. Kokolisa mongo nanga kozwa mayele kozonga mboka et donc olingi ya voilà donc ils en ont rapport non d'ailleurs nga pona nga fier mais la relation nous en avons particulièrement tout allait très bien mais depuis au début pour toi hier à bio biso za bata kabila yene de sekete à kosi biso za bata président parce que beaucoup misara régime non monsieur si on est congolais il faut être sincère que on traiter musicien n'onate biso ba musicien n'ona liboso na oboye ngana Marie-Paul tu connais Kobeta pas Mobutu, Ngaza a 18 ans. Wengel me magi biso et me mingana ye comme ba travailleur tu connais Kobeta pas Mobutu a 18 ans. Ngana Marie-Paul, tu Suzy Gassali du musée. Tu connais Kobeta Tina Gabon. Ngana Marie-Paul avec qui? Avec le président Laurent Désiré Kabila. Alors, donc Batiga, on a la distraction. Biso de musicien, son lingi président, son mandat est garder ma relation avec vous en aille, ko kota na politique té. Quand on a la politique et surtout le monde que la président du pays pour tout le monde en Afrique mais en tout cas comme le monde que la président du pays la facilité
Donc voilà, merci beaucoup Nandeko, bienvenue Mangwata Zona Nabiso. Tu robeta suma solongo mais tout non tout comment na gens doivent comprendre la réalité par rapport à la réponse sur l'Andopé Sabiso, ils ont la réponse sur les Haïti pour la Bandeko Baola Nabiso. Courant plutôt relation entre Yona et Rasson. Mais yo za Congolais lo nga non. Relation yo autour nga na ona wera la grand frère nga wenge to beta ki kuna yo ringi relation modine na za non. Nga zo tona oui ba collègue comme tout rappé vous échangez. Non t'as exacté mutu na mtakoma na bana na basi na ba société na mbebele mukolo kokuta na ezali mukolo kokuta. Artistiquement parlant. Non, artistiquement parlant to zaki déjà sans que yo yeba to beta ba kala ebungi kuna ça c'est le passé non. Mais c'est le passé. Le présent les gens ba charge. Le président a bengi ndekoni mana chante na concert préparé à Zénith. To benga na déjà. Donc on benga na pour la ligue, to benga na déjà. Benga na sans problème. Voilà. Mais parole plutôt l'état de santé, il y a musique congolaise aujourd'hui parce que aux amants quoi balanga nzemba kenda sango mingi bana pe bajo binebele depuis au bima déjà meilleur artiste à l'époque je me rappelle 20 ans passés révélation de l'année ba découvrir manachant les lo balé qui ba sima et belé qu'est-ce que tu peux donner comme état de santé à la musique na biso ils ont bien malgré ko bina ndeko mi liboso ko yembe komi sima mais ils ont bien. Et puis, et là, on a sali concert makasi, bato teka nzembo lelo, bato teka na même mélodie. Ba chanter mingi bato so ba nzembo lelo, kaka banzembo ngone kaka moteki ya teki, ndenge ya ke boyemba. Or biso za na moi et là on so nzembo ba teki on a formé au que sala on formé mususu pour pesa identité na yo. Banzembo zo bi mona oyo ngi orchestre, oyo ngi orchestre, oyo ngi loko mo kaka. Donc bandeko oyo koyoka, ezapeka ezaka constant nanga, oyo koyoka to ko sa effort. Ba teki banzembo bato teka ba même mélodie trop. Il faut bouger la mélodie pour banzembo comme kokana mingi ebele banzembo kokana ebele la chance c'est ebele bango so baza ba bimi baza la chance ebele Ibrahim banzembo la liberté banzembo ebele bana chante à sala. Alors pour faire plaisir aux téléspectateurs à la chaîne Nabiso Lelo moi extrait à terre Ibrahim et ça la plaisir Ibrahim Chamalanga limbisanga na kolela papa Zongeranga Ibrahim motema nanga Aminanga Elisano papa limbisanga na kolela nzambe oh voilà Pirio na musique manda chante Pirio parce que tu es banni Yesu kutwa azali na Bible banocha tolo colonel Pirio na musique za nani mais quand il a sali constant pa na yo na na mo ngitam sunde na mo la yo na mitch na yo. La numéro de la question est polémique. C'est la polémique. Mais Mitch n'a eu la polémique. Avec comme la nous ça peut être la musique, nous avons la culture, nous avons pire. Nous avons la pire côté. Tout va pire. Pourquoi? Parce que musique n'est pas côté dans le son va pire de ça plus. Division des autres il y a un exemple moro. Ba Bercy ba Olympia ba Zénith et beta na mboka ouais ba 20 ans passé. Ils avaient dit peut-être yo mo beta mais biso non je peux même no ba vedette. Les autres que on les a souté ba vedette ba souté. Peut-être il fallait me beta na poto na Zénith na moni ba vedette mais na été. Oui ba frère ba mais na auto yebi. Mais ninga zaki pena wata. Nanyoyo. Ba za souté. Ça souté les doit même na ba BCBG même dans l'orchestre même pas ba vira sur Rambo. Donc makambo balogi moi mingi lelo pour fréquenter ba salle on a lelo et il faut y a pena yo moko danger parce que ce que comme bato ba pemene il faut pas interpréter sur banzembo na yo bana oyemba ba oluka bato wana bango ba kola donc lelo exact toi on va promettre donc lelo dans le monde de la musique pas être commis il faut pena beaucoup d'efforts pour nzembo oh yo ça la succès makasi za nzembo ya ba 30 ans 35 ans passé ba nzembo pena ya lelo pena mutasa nzembo ça succès boy mi bari mi chat ba osala mo chance wana mais les gens les gars soutien et aussi m'a sauté pour nani nkasi monde ya téléphone monde ya internet na ba plus les autres il faut plus ça plus c'est lingo le ba biso la mwenga na tongo au côté wenge mais ba yo ka yo zo imba kwa wela ta de yo imba kwa manda so tel ba o ingénieur Blaise Boula so tel ba o yemba la lempera o yemba la président Jimé Pera o yemba la tata Mobimba Adolphe Dominguez, la Marie-Paul Rappelé. Mais les lots, on y bat, oiseau yemba. Car parfois, bat.
tu as pas si voilà na kana na mboka oyo ngana yo naza sûr que yebi ba tu loko ba 8 kilos ba vie Joski et ba vie Roxy pardon ba vie ba guitariste minene ba na mboka lelo na poto mais lelo ba guitariste bazobi masusu regarde on a un guitariste ça la peine rage c'est le travail ça les sous travail comme mouké parce que interprétation en Johnson et Leki ba koti karaoké moi ba ça musala malamu ne va ba tout ça biso on a chance n'ai moi mbula ya liboye qui est trop tenir le plus voilà alors Kondo Simaro Massi a côté Kabiso je crois si je ne me trompe pas 10 ans déjà qu'il est parti on a beaucoup espéré orchestre on a ngati la kio to biga que non vi boulot na yo vi façon na bosser tu pouvais relever encore une fois cet orchestre mais apparemment statique ça marche yo ne muto za na kata kishasa te yo pe muto ali journaliste ozo poussa na jamais na orchestre il faut à partir de lelo non na ile orchestre au Kenya mais tala orchestre à partir de lelo na émission de sala à partir de lelo na émission de sala na maison Given na sengi na yo au Kotarapo depuis biso de sala au moins 3 ans na mona tayo na porte à concert ça je suis sincère devant Zambo yate alors et le ozo yate beaucoup de journalistes sont comme le mec qui a bazo loba on a pas condamné yo mo batu ba yebi ndenge ni comment to wuti na pas to komi tout le monde est d'accord sauf yo et puis na osala to beta to te na beta to lote o saka musala o musala musala bona moins il faut offrir quatre orchestre yo saka na deux orchestres mo na mona ka yona so na beki na kutu na kutu alors na yip to so za mta presse na bango yo ne mto la filmer makamna yo ya ni ngona isu mto ya na omba wana yo o mona ya ko sera omba makamna mais to ya na omba wana to ya na omba wana makamna ki na mo bien et puis ami ba na episode na deuxième étape na kamo yo yibite ke mboka ya boyeza confiné na kama yo ibite ke mboka boye koma kina makambo ba couvre-feu on est bloqué yo to na question moka wa yo e uti ko kanga suyo mo oto banga boni musale to tamona na bino musale zate to za na échec mais ce que le bilango apparemment statique na ngozo kebete donc yo to tune question mo dire ba pourquoi tune question boye pour Moussa Zati. Cela n'empêche pas que beau travail, ça n'empêche pas on travaille enregistrer on travaille tout dans la enregistrement yo comme tous ans information yo ne to pesi biso ko information pour to tunyo mutuna donc zo kana yo ba victime ba ndeko nyoso ba yebi ba journaliste presque yo ya ba mboka ba ni ba yebi ka ba manda ba za na silo ba ah so kabenga ba orchestre ka la yebi to monde voilà comment la chat mais pas projet l'avenir là-bas na OK ça ndenge mais oui tout dans la studio to travailler sur voilà zo ba ngo tinda be simaro ce qui est bimi tu vois la sur deuxième version ko loba nani on continue ce comme akamango ya asala pe mandat na bana OK parce que ngana za la manzile be na osala ngoti kana et le vidéo na c'est ça qui est mandat to via ticket parce que nga mandaté alors parce que nga mandaté mais c'est qui fait tout ça là kango après ba temps pour la patrimoine mogo na komone ngubela musika bonga za la banzela nanga une référence ils ont très bien on devait travailler mon allée il y a bana OK pour bana OK ba tika ki na bango o bana teke so tiki ba 3 ou 4 ba tenir na bango so tiki bana OK ça peut pas créer forcé parce que apparemment ba msubi ba c'est pelaté ningi et kulutu simara tiki la orchestre question ni ozo tuna na lobi ozo banga te olobi ke mandat soko tiki o tika soko tiki nani o mais yo soko za komo yo lokola ngai tango nazala ki na bana OK na ki mandat na kishaso pour ma question là yo zo balukela ka yo siko nene ngaso na tiki kombo wana allez na bana OK soki lelo d'abord nazala kombo bana OK te nazala kombo ya manda na kombo ya simaro nazo yimba banzembo ya vesimaro OK bana OK za structure moko oyo yo tamso yebite me ya li structure ya osanate bazaki na kata OK jazz ba ko koma ke no voilà il faut batika ba koma ba sa structure na bango tant que mettre kufi ba sa structure na bango ya bana OK donc presque 80% bana poto et 20% comme na Kinshasa et puis presque ti vie simaro o tikala yimoko ayo sa pété na ya bana OK mais sinon bana OK za structure même si Mana n'est pas là so na zate parce que banzembo tel meza ya ngate de baton su bango yembango facilement librement voilà mon nazo ça va et mengani na tout na pona zo mebiano ne pas non ça complique voilà alors même quoi ba musicien bazalaka na Kondo Simaro le tumba salamo et lokona obana on dimba mais il y a boya comme belle man ils ont monté ma bête parce que ngana za prompt ngana fa na Kenya na tongo mo boye pas général des fois autofan toujours les jours on a vu que vient on a bagi fumba quoi toujours les to so la beve Simaro bing na kin
Tanga bien vu na Kenya pas général de femmes. Si bon ya so comme Kinshasa lukanga na masolo moko. Masolo na Kinshasa yango na ya ngana zo tika na ngana auto pesa guitare pas président Kabila donc na zo tika na. Ngate siko ngana ye wana. Ngana batongo yo bazo boya nga wana banzemo na ngoza nini na mboka o. Basala nini na mboka o. Ngaka mnazala mwanzemo ta moko. Wana de un point d'accès au batongo bazo boya nga pona motema be. Nazala bomba na bango te. Vieux ngana tuni ngana groupe na ngana osa ndinga bina ngano betaka banzemo na yo ko bosa na pe ya na onyoka longo te ko bosa na pe bino mo ya wenge te mo za wenge ko banga te o baboyi na bango ko accompagner na makambo ya ko emba banzemo na nga o ba kotika batika na bango kena na kenda bango baboyi na bango ba pesa ba raison belé ba traiter kuna famille za mota mabe jamais biso le gogo za ko ka atende batikila ka yo non ça n'a rien à voir et puis ngana na ozanda vie simaro na mona bango nyoso munga mtakoma na nzela na e bazaka suna vita batika la 3 ou 4 bandeko mo basala groupe na bango demba wana asa nzela bango ba pesa ba raison na bango simaro masia azalaki nzoko mutu mo kaleka ete nzoka na so groupe na zamba mo na zamba nyoso na ba voisin ya zamba wana ba li donc vie simaro loko biso zo mo eteni ndambu yango biso zo lia wa zana poza ko sala ba sala nene bazo banga batikelinga nini nazo banga banzi basimaro batikelinga bazo banga pouvoir nango basala bayemba banzembo basala banzembo bayemba banzembo mboka pe mona ke oh ya solo bato ba ki pemena vesi maro dans ba jeto bo sala ndenge kuma na centre nazala pomna bango te oh ngana sala na mboko na musique à part makambu ya bana oké bango ba pusani te quoi soko toke na ndenge bena ya lino ba pusani te parce que ngai tamba poninga meilleur chanteur na 97 na saki nzo mo Ibrahim bango bazaki wapi pino na bango bazaki wapi ngala zala ko yo za mo yo kamera ba tunyo so weni vraiment na moni ba tendance là ngapi na koza mtu na wote pina mana sana non ngamu tuna yo ta kutokana ba bomba mais c'est comme baba na OK yo osala nga bakwa bango ba frère na ngaba tika kanda na ngana za na prom na bango te e kozala gati voilà nga na manda déjà ko na mona pas trop na ma musique et les lonza ba pesa nga vie na nga normal je mange bien je vis chez moi na fa na ka na vie na ona sala na vie ka mutu te na oyanga na pesa nzamba ngabi tout oyo bomeli nga pona musique sala yango mais yo kozala garde na nga voilà donc ba biloko wana la distraction mon cher ngalu na comment man la chante tolandi de Rosa Congo a sali ba déclaration lobi na liste ya bandeko basengela ki bakutana na mokonzi ya mboka yondo kende kolongola kombo ya papa Joski Kiambukuta. C'est vrai ou c'est faux? Mais na bandi ngana yo to ebi niveau ya Joski Kiambukuta ngai niveau naza ona kata mboka na kokana tana na komi ata na genou te na makambo papa Joski Kiambukuta sali molimo na yeza na kimia saka ko aza trouble fait azo compliqué makambo pour rien ngana za d'abord saka ko aza mukolo makasi aza na plus de 20 ans kenga moi j'ai 49 ans saka ko aza ba 70 ans aujourd'hui donc atika ngai libre ngaza na prompte na droit te mudama biso pas premier ministre pour la présidence ezalaki président Nyokalongo yimta mai biso kuna ngana na droit te na bana longola kuma Joski ndenge na bana longola ndenge ngaba benga ngaka luko ba mission so benga yaka ngabe na yena yepa nyoka longola kuma na longoli ata yo mona question mon tege na mutanga lo bagi azaji c'était donc c'est faux c'est que eza lokuta Joski Kiambukuta grand nga ya kati ya makamba baba na okete ngaza pile petit na ya fanatique na ya danger donc moi quand le bitan tant lieu ya ka batebe ba kosa ka kolela ya lokuta na ya solo mais biso zo le solo nous avons msaka comme ngana ba utuna ba na monde musical banzembo artista quand même na mona nzembo te azara misali tabembo te azara ki projet li tabembo mais nene li tabembo moi je ça dina ngo mona te saka ko ngai pas c'est un grand frère bien mais azara ba ki pink akiko finga ngana ba tenture biso za ba musu ba manda ko mona ka boy ba finga ba biso te yo finga na tizo mbang mbang ngona zo ngana répondre ngate ça bien te artiste en danger moi en danger ça c'est en danger alors en danger voilà parce que danger ngelo no nga soka zakata na nzeo moko na mo jo ba futi biso ngabina na bina déjà sokolanga bisha ko azo finga biso mingi est-ce que vous foutiez oh toze ya nzemo là yo mu doit pire mu là donc oui papa voilà alors on fait signe qu'on va déjà terminer cette émission. Bienvenue Mangwata bienvenue donc balancement ya le kitoko ya moi là voilà comme sur la monnaie ba krioni là il wana il faut aller dans le comprendre projet d'avenir pour na wenge référence bando bimisa disque na yoti lelo disque nini
Depuis la musique disque, il y a un petit disque. Disque au musée dernièrement. Yo, tu n'as pas question. Tu n'as pas disque, moi, il y a nini. Oh, on a un peu la fois passée. Il y a un rapport. Il y a un début de musique qui va disque. Bon, disque, on a musique titre. C'est ça. Non, yo, tu n'as pas répondre à la question. C'est pas à moi de répondre à ma question. Donc, on a répondu. Moi, je vais pas téléspectateur va comprendre parce que tant aujourd'hui, pour la cocotte sous studio, que relancer. Charlie Kadima Charlie Kadima a et puis disque dans la carte et puis tumba ya kuza na carte mboka o passation de pouvoir de salamiti ozomo na pala que de l'eau doux donc naza mobali quand même banze mo les bien banze mo lokwa ba Socrate on a tiré Robert bien donc ils ont bien moment de comme il moment où il y a Ronaldo a accueilli Juventus il va faire pour Juventus pendant des nuits donc c'est la Bible. Isabelle Kouma la chante, voilà. Alors, mais Charlie Kadima, on a biso à comprendre, tout ça, la promotion, il y a album, voilà. On a bienvenue, on a Yannick, Bongondo, on a Pichou, Mansia, et on a Ridi, Bontek et Ridi, et on a Krioni, Loy. Donc, on a la maison monnaie given et ça invitation dans une Katamboka. On va anticiper 24 avril, ça nous rappellera toujours la date de disparition. Il y a Papa Wemba, tu étais quand même proche, il y a Papa Wemba. Papa Wemba n'est plus. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet artiste? Et puis, Papa Wemba, m'a tapé ce misala. Papa Wemba, Azalaki chantait mon amboka a pesé misala et puis Azalaki na motema ya malamu, Azalaki na esprit à tribalisme. Il n'y a même pas de tribalisme. Donc, papa Azali Nzambazana, je pense que moi, en autre côté, il y a avril, il y a dit moi, mon aîné, il y a 5 ans. En tout cas, je suis petit, tu vois, il y a des amis qui peuvent participer. Sinon, papa Nzambé, voilà. Alors, mais évolution sur Koda, parce que Naoka Kio, Ndengo Pesaki proposition. La première ministre, apparemment entre vous, Sokoda, ça. Sokoda, ça ils ont très bien. Gestion, Gestion, ils ont très bien. Pourquoi on a très bien? Tant que nous avons bâti valeur, voilà, gaz au côté de la présidente non. Pour on a déjà structuré il faut ça de 1. Il faut ça c'est qu'on contrôle au sein de bisognos faut dans la carte pour somme contrôle les de 2. De 3. Depuis le président Nyogalong a vu Makambuya Sokoda, étant que PCA, en tout cas, changement dans ma casse. Bah, veuf, bah, zo le latte, bah, nous sommes au monde, bah, nous sommes 100, bah, nous sommes 300, bah, 300, nous sommes 600. Donc, évolution, ça dit. Ceux qui sont ensemble, le président Nyogalong, il a pour un mandat n'a pas aussi. Mais surtout ensemble, tu vas voter sur il y a mon terme, madame, n'a pas de coca, comme on a un bon goût à Bangate. Pour bien la Sokoda, on a eu sur Saliba. Sassi Bambongo, Yibi Bambongo, Este, donc Sassa Bambongo. Donc maintenant la gestion ça va. Gestion de temps bien, le président nous allons à Ndegonaïmo, à DG, à Agou Michel. Gestion ça très bien, bah autant bien, bah auto foot à beaucoup d'artistes. Bah auto foot à tout ça, donc la fois passée, il y a cela une semaine. Donc c'est bon, et continuer, et ne va continuer, bah tu vas avoir des dette sur Obama. Mais ceux qui ont au boulot, on voulait qu'on aille au marché dans le. Alors, on va terminer avec Mutuna Oyabana à Londres. Combattant PBL, tant qu'on est à Londres, Grèce, aux autres choses. Mais tout le monde a une image. Tout le monde a une image. Comment on a agressé à l'époque. Mais apparemment, tous les amis dans l'élite au Banek qu'on menait à l'époque étant combattants. En fait, Nini. Combat venait à combattre solo et en Angleterre. Combat na bango ya bien. Combat za tenenge lati kusha ba net ndeko mo ba nga mutu mo azo déclarer kuna afuta mbongo na epa ya poto dokola ngulu. Ponga comme na poto kuna sigoyo mbo ngo tira zo na yango te. Do ba tebe ba silika pende ngwana. Ozo mona. Ante ta awa zo na 5000 au sommet le pango na bien après l'aéroport, au toyo mon bébé enfandi. Mais moi, je me dis 5 000 euros, c'est pas que les poteaux. Mais les poteaux, na poto à 1 000 euros, ça passe si mon corps s'arrête.
donc bakanda wana nyonso wana pe bandeko bakendaki na poto lokola bandeko bangulu kanda pe mosusu yango wana kanda pe mosusu yango wana mais sinon mpona kozongisa yano ya makambo ya Angleterre wana esengo na biso ezali tomoni bango nyonso baye kozwa misala lelo na bahotel de ville bazala misala na présidence koloba te bali ya misuni na nzela ya omoni nzela tobengaka ya nyango soso otekamaka wana soki okutaka diaspora wana mona na elengi nyonso kabi noko bozoki elenge mais bomenasaki biso danger donc combat mpo na ngai esila moto atekaka na démarche ya kombe ezaka moke kaka bokecu mais nazomona ngo mpe sincérité namona ngo ndele balar pas olia sinon combat pa ewutaki na pa ekomi nga nazoba toujours ke nzambe alimbisa biso alimbisa mpe bango pourquoi parce que basalaki combat moko oyo ekenaki kobloke ka misala bato ebele na poto bana kosala mpe mingi bakozwa mpe bambongo mingi na mabota na bango mpona bamusicien banganda basere na biso bazalaki batunda banganda lokola ogi bumba basere na biso ogigi na sika loboko bana kozwa bambongo na makambo ya bamusicien lelo ozomona pa tokoti na pa tokomi bango moko bamona bapapa oyo bakufi badilu bamari misamu baemeneya bato bake mingi na lisolo wana komba donc lelo toza na ntango kozala bomoko mais tomoni makambo mozonga leki na bino fale abetaki kuna fale asabetaki kuna kuta kokobeta te mabeta mopa opaza na concert erataki ya na février misusu ezokoba lokuta misusu ndenge mpe badate ezomona batie date mais ezala donc nga nalobi eloko te nalobi kaka en tout cas fallait abetaki déjà mais misusu ozomona mpe badate misusu ozomona ti zuzu nango mpe ndenge nango loka mopepe quoi. Voilà, merci beaucoup. eza stratégie moko tokosanga mpe biso nyonso natielanga mpe libaya na bino date ya kobeta mpe eleki nango kaka mpo na bacorona oyo ozo bakobeta concert ozokosa biso mais kuna ekomi grave donc wera obeta na pourquoi ozonga kaka na koma wera yasa zwaki ayeba confiance apousse yango kuna desa yango na bano eza na bariske neti nga nango mona badate yango banoko bakokosa na bango mpe ozala te coronavirus niveau oyo ezongeli na poto soki otali toa na mois d'avril déjà l'État va contrôler les gens pour maîtriser bien. En tout cas, juin, juillet, août, 10 décembre, le monde n'a rien. Or, bisous soit la souci de l'autre dans l'Europe. Tant que tout le monde a joué un monde de tamboula. Et alors, on a beaucoup de pas besoin de moi, tel mais attendez au bin ça va. Pas au bin andé. La zone battre pour nous contre des marches avant de mais sinon des mondes de tamboula. C'est pas moi qui va date en tout cas, ça me rappelle mon trop. Voilà, il s'appelle Kumu. Voilà, moi, je fan no bazolanda yo, baninga ko makasi, ba sepelaka yo. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre? Alors les bango ba koti, pour la sabango ke bolingo yali. Donc, Congo doit na problème moko photo za la bomoko. Tous on a pas problème belé na pays, tous on a pas problème belé na pays. Tous on a pas motard, tous on a pas wewa bazotama na balabala bazosala loi bango moko. Oh, l'État fallait baki ba wewa wana baza lelo ba parents. Ba wewa wana lelo bazotangisa bana. Bah ouais on a les lots bazo les sapé ma bota na bango l'état fait la caille bah ouais comme ko tcha loi na balabala et baby si j'ai ma bé ouais bazo ko ta sens unique azana droit ouais bazo les canaille feu rouge sans ko ba ke liwa yali donc l'état vraiment pardon participation na yali ya ko yebisa l'état na ba dirigeant mboka to salisana to salisa ba wewa so dans la contrôle la bango te pour ça les gars mutala mukina tongo basomba moto mutaye ko 3 jours et puis bani malamoko quoi donc bo salisa ba wewa eza musala ba yena ona mboka mais soki bo contrôler bango te bo to tina bango na liwa et puis likambo ya sens unique na pays sens unique et ali eloko il faut pas ça ba contravention il faut pas ça mitindo ya mabe et quoi ya na bato nyos pas respecter ba roulage c'est na balabala Gola zali tata batala mukina tonga ko kusala na balabala so yo respecter été bino so ka bandeko ya ngai muta député ngai muta ministre vraiment ils ont bisa mabe ba mutage le tout ça on a kata ki chasse zali biso ba chauffeur motema na biso mabe tout le monde fait les cas pressés tout le monde fait ko ta sens unique posa na ba relation na ba généraux donc ils ont bisa mabe il faut contravention ya mibe ko ba sanction de ngi sanction il fait ça na boka sinon ngi toujours kende vraiment là il est sur même pas relaxer mon voiture dans gata mboko atamusa parce que loi ils ont na makadam te mboka nyonso ya malamu ezaka soko ye discipline on comprend à partir de kaka ya ba roulage ya PCR na bango na gata mboka donc participation na yango on peut pas na pas responsabilité ba roulage ya makasi ba matila bango ba salaire na bango
so roula azo kota alimentation azo soma be whisky original donc a comme la vie a bien ne do le la minganga ne do le la basoda so bazu ba mbonga bien niveau ya mbogo ko koma même moyibe ko kita ko même moyibe ko kita pour cela au monde que o yo moyiba mo ko pesa corruption exact tu aller on a gata mboga to na Joski qui a beaucoup d'atika ki biso to c'est la programme aba na sur les 4 vraiment ba famille courage boya baba tunos ba la couleur na Joski parce que azami c'est mon na pays oyo ba congolais nyos ba do le laé boya ba tout le monde a de la Joski et to petit chance en organisation ça très bien pour nzele biso nyos ça la juste quoi donc la émission de ça oui beti mabe biso to ba sincèrement bolimbis oui beti bien profiter dans mon sinon au tigala quoi Didier Massé à Vatican na Hollande Jean de Pierre Badata na Jola Joba na Kinshasa ba Angleterre nyoso ba Alain Koyi ba Didier Bongale ba Alain Mazatomo ba Viera Godal ba Peter Bengongo ba Mbote belé et puis à tous en a 4 à Botour la maison Given quoi eza maison oyo sala magana donc Congo et Sengo za maison oyo lelo eza passage obligé na ba ndeko nyonso on a mataki tous a bien grand-père a bien ça dans 3 jours donc pour la éviter ce qui voilà. Merci beaucoup, c'était un plaisir de recevoir comme Manda chante. Je vais tout s'appeler parce que Ayanoli Namituna Autotunier, tout l'ami Gochaba ancien artiste la biso à l'aise. Vous avez été Nakunda, Minga Malam, tu te bien Malam, tu respecté yo, et puis tu as dit Mituna, sur les Mituna Zagi, et le va mettre et signer la gomme à la motte. Non, Ngana Banga Mituna Fana Banga. Mituna, Nazela qui a voilà. Le gars n'a pas la réponse. Tout le monde va au Bengabino, il y a un d'accord. Mais il y a un barabara, il y a un lobby, on va tenir ça en compte. Merci beaucoup, mais pour te récupérer, Maton Nimingi Kumanda chante. Merci beaucoup, Nabande Konyo, Soyo, Balandi Bisso, de partout dans le monde, Boza et Belé, Torope Salongo, Namingi Nabande Koba soutenir Abisso, Atana Mikila Poto, Baza et Belé. Merci Mingina, Annie Chintou, moi si bienvenue Mangoata, Nzoto Boya Mbindo. Il faut l'appeler comme ça, Nzoto Boya Mobali à Annie Chintou, Astre de lumière. Merci à toi, bienvenue Mangoata. Merci à Yannick Bongondo, mon directeur. 4 fois Mobali, ça c'est un homme élégant, un homme bien. Je tiens aussi à Yannick vraiment, a besoin, il y a moi dédicace moi et ça là bien. Mais Yannick attend ça pour Yannick Bongondo. Ah, on va déjà. Ah, bon, il est très bien. On va qu'il y a un pichou mansia. Yannick Bongondo Merci beaucoup à Ngouli Kibonge, Agassi Massala, plutôt Agassi Azama et Elvis Massala. Je vous retrouve très prochainement. Picho Mansia, Grand Réal, merci à toi, merci à l'homme géant, il s'appelle Ridi Bondeke. Je vais vous retrouver très prochainement. Kandenge Kumumanda Lobi, Toroya Mbalasima, Namituna Yabadozela, Tokuten Mbalasima. Abonnez-vous, Congo Esengo TV. Bisapi Oyo, il y a ce que tout le monde n'est pas s'abonner. Toi, on s'abonner, pour sentir Congo Esengo TV. Sans s'abonner, tu vas tout